Mbano ya bitumba ya Russie ezali kosala na Ukraine ezali nini pona bikolo lokola ekolo Congo démocratique. Fatuma Kalala alimasi ya sololi yango na Denis Tambwe Chimbalanga oyo asala kelasi ya sciences économiques et administratives na université ya Ottawa na Ontario na Canada. Tolanda eteni ya mibale ya masolo na bango. Il faut dire que la présence russe dans un pays comme le Congo est très marginale. Les a presque pas peut-être leur ambassade, mais je ne pense pas qu'en termes na ndenge ya makambo ya etali misolo na moni misolo ya barusse na kati ya babanke congolaise te. Et puis il faut koyeba que les systèmes financiers au niveau ya Congo système ya babanke misolo eza penza mingi te. Et pour Congo to mizipika miso te soki bazwi bamboka ya babola zomi na Afrique bamboko eza na kimobola makasi Congo eza na kati ya bamboka wana. Soki ozwi na mokili sur les 25 pays les plus pauvres 4 kaka eza ya Afrique te. Ezali mboka lokola Tadjikistan, mboka lokola Afghanistan, mboka lokola Haïti, et puis na mboka mosusu oyo ekimi ngai na makanisi kozonga na nsima. Donc bamboka mine wana kande mutu eza na liste ya 25 pays oyo ezali na bobola makasi. Mais na kati ya liste wana Congo na biso eza pe na kati ya liste wana. Tango balobaka ke mboka eza na bobola eza te kotala tata wana sombi motuka ya kitoko na balabala to atongi ndako ya kitoko te, eza mbongo wana te. Bazokozwa mbongo oyo bazwi produit intérieur brut oyo richesse oyo batu ba créer na mboka ba comparer yango na ba mboka mususu emoni selemi ke mboka na biso to créer richesse mingi te. Tozali na kati soko comparer motuya ya mbongo to créer na motu etuluku ya batu tozali eza na mbongo mingi te. Po soko zwi $200 opesi oyo na yoka moyembi nzembo moko aloba yango malamu alobi opesi bango soki $200 me baza batu boni. Soki bakabeli yo moko $200 okoki kosala nango mwa likambo. Me soki boza batu tuku mitano bapesi bino $200 bitumba ekoki kobima wana. Yango wana pasi eza place wana. Donc na basanction wana bapesi batu ya pouvoir ya Russie, basanction wana eza vraiment na baimpact te sur bamboka na biso comme tel. Po bato wana mingi bazali na bamboka ya nord, baza na bapays ya Europe occidentale, baza na Amerika, baza na Australie, na Nouvelle-Zélande, baza mingi na Afrique te. Mais Denis, baza pe na Afrique du Sud nazali kotanga balobi investissement en Russie ezali à peu près 80 milliards de rand sud-africains, donc à peu près 5 milliards de dollars. Et puis Afrique du Sud ezali moko ya mboka ya munene na kati ya Afrique esika wapi Congo pe bana ya Congo pe batalelaka mingi na Afrique du Sud, surtout ceux tozwi bazali neti na ba province ya Katanga basalaka mingi ba business na bango kuna. Pona kozongela mingi tango tolobaka makambo ya Afrique faut kamata Afrique du Sud kotiaka ye nanu mwa pembeni. L'Afrique du Sud c'est un pays africain mais c'est un cas à part. Tango tolobelaka mingi makambo ya Afrique tolobelaka Afrique tolongoli Afrique du Sud tena mwa pembeni na ngonga mtu tokoki kozongisa ye. Même Afrique du Nord tango msusu tokotiaka ye mwa pembeni mikolo tokoki pe koloba ke Nigeria aza komata mais pour économie ya munene en termes ya création de richesse na mikolo en Afrique ezali Nigeria. Ya mibale ezali Egypte. Afrique du Sud aye na 3e position. Mais Afrique du Sud tout en étant en 3e position na ndenge ya bozaleli Afrique du Sud azaka liboso. Pour ce qu'aujourd'hui misolo ya Afrique du Sud au comparant on a nombre ya population na bango Afrique du Sud aza na situation. Donc soka kaboleli batu na misolo ya tali batu na ba oza misolo mingi ke ba Nigérian. Po ba bengi na to bengi comme na économie le PIB par habitant. Okay. En termes de PIB par habitant, l'Afrique du Sud est devant. Mais en termes de PIB courant, le Nigeria est devant, suivi de l'Égypte, et l'Afrique du Sud vient en 3e position. Pour renchérir, ezali ya solo
que ba oligarque wana bazali na ba investissement en Afrique du Sud. Ça c'est vrai. Et que bitumbu wana ekeitina mais bitumbu wana tango kobeta en Afrique du Sud na ba oligarque wana ekobeta na ba entreprise na bango ekobeta na misolo na bango bakoki ko retirer misolo te mais misolo soki eza na kati ya banque babanke wana ekoka koutilize misolo wana po banque misolo ya mutu na kati ya banke ezalaka teke batie bapapier na wana sanduku moko pembeni mosolo na wana banke ezali chiffre banquier akomi na papier soki yo olingi osenga obenda mwa misolo nde ntango banquier akoloba na yo e yo ozali na etumbu bakonzi ya mboka balobi yo napesa yo misolo te oyo aza na etumbu te aozwa misolo na ye. Même en passant par l'Afrique du Sud, si vous pouvez le en Afrique du Sud, Mongo, et que na Russie, et pas Ibana Bazali, solution na openza bakangani kuna, et ça que bakonzi ya mboka na niveau ya Congo, ba meka kotala, ba jouer na ba relation na bango na sur le plan diplomatique, ba trouver avec la Russie pour biso de toutes les façons, même ceux qui tozali na sympathie na ba imboka ya Ukraine muke mais makambo wana tozali quand même na moins distance na makambo wana toza penza impliqué directement te tokoki komi impliqué na makambo ya bongo pamba te parce qu'il faut yeba ke bitumba nyonso ebimaka na Europe kuna bako implikaka biso mikolo nyonso balobi première guerre mondiale deuxième guerre mondiale mais makambo babundelaki tina na biso ezalaki mpenza te mais lokwa tozalaki bakolonie alors bao bazalaki kokonza lokwa bango baza na bitumba bamemi mpe na yo moto ya mosala balobi yo mpo oza na bitumba na kozongela susu likambo nalobaki ngai nasi nalobi impact nango c'est que ça va générer de l'inflation au niveau ya bapays na bapays Afrique, ça c'est sûr. Et vous pouvez ça passer mingi mais na limite na mema yango na tableau wana po tableau wana et vous pouvez ça batu ko banga mingi qui passe je ngali na mema on a tableau que il faut Congo pemba mboka nyonso ya Afrika bazwa ngo la opportunité ya nini ya ko remplacer ba biloko akolia oyo utaka na blé po tozana ba céréales oyo tokoki koproduire na Afrique loko ba céréales lokola sorgho lokola millet eza mpe biloko ya kolia ya kitoko elengi tolongola na mitu na biso ke bilia oyo esalami na Europe nde bilia ya malamu tokoki kozongela basorgho toproduire basorgho bamillet tobandi kolia donc substituer bacéréales d'importation par des céréales que nous pouvons produire localement loso olia okinoko sombaka na bamboka ya bapaya tokoki kosala yango biso moko. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution ezali que Afrique c'est l'occasion à profiter à étudier comment à diversifier économie na ye. Pour économie na biso eza mike trop tout ça va se belé mais tout ça na mwa biloko misatu mibale pamba o to sala alors que tout ça na ba capacité ya ko élargir pour na ko sala makambo kiri ndenge baninga nyonso basalaka bipai ya bapaya. ezalaki Denis Tambwe Chimbalanga moi science économique et administrative atanga na Ottawa na Ontario na Canada alobeli bongo nkoko seuti na bitumba ya Russie na Ukraine.